Oui, que maman a à charge, il y a des comédiens, couverture médicale et tout. Donc les comédiens à Belli, ils ont traité, ils ont soin, grâce à maman Denise. Les lots, à tout le soir, pour nous faire des condoléances. Après, penza condoléances nae. Et puis, toyaka maboko pamba te. Comédien, ceux qui sont malades, ils ont à charge. Ceux qui ont décidé autrement, on a kaka la volonté de Dieu. Mais sinon, il y a les comédien en charge pour l'entraînement, pour la vaccin médicale. À titre de l'histoire, tu as maboko pamba te. Tu as moi assistance nae oyo atindaki mpona kokunda papa na biso na ndenge ya bien apema na bisika ya malamu na yango nde toyaki awa mpona kotala bino. En tout cas, encore une fois, les condoléances. lelo lokola ndeko na biso sens unique atikaki biso démarche esalamaki mpe ndeko na biso elombe moto aza interface na biso na fondation alandelaki ti tozwi réponse lelo oyo fondation aye kotika assistance na ye na famille ya ndeko na biso sens unique pour que matanga ndenge bandaki déjà pour que ezwa lisusu forme ya makasi parce que déjà famille baartiste bazalaki déjà s'organiser mais on ndenge assistance mama ye ekopesa susu ampleur et puis mbala moko mpe epesi lisusu souci pour que tolinga korespecte mosala oyo et puis tosambela mingi mpona première dame po azalaka toujours na biso pour Isa Malam Ming. Donc au nom de tous les artistes et comédiens ANTPC Mobimba, c'est encore là une preuve que nous sommes pris au sérieux. Ce que vous avez association qui tengama et aventurier batumotema likunia ko jalousie batuka ba songi tout ça. On ne peut venir que dans bisika ya sérieux, il y a compréhension. Ndambo yo fondation Anemi, topesi yango na chef de famille pour ko gérer. Remercier mingi première dame fondation Maman Denise Niakero bozali fondation moko ya pambala te yali fondation pene kozali kusunga ce fondation ebibiso c'est grâce na bango yango ebina remercier ba comédien nyonso bazo sala ba tour katunesika et na remercier pe président na bango ya Lisboy Gaou na remercier ye na ba assistance na ye tango via zali ko bela vraiment na CP na ba comédien na CP li penza Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soka sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah ouais, tu bien na wazali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga emoneli na misu te emonani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça moko liango lisusu te homme de veillard Misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na ndopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misuna babe Papa, moi, c'est son père. Son père. Non. Non, oui, bon, alors, si c'est comme ça, on a comme en France. Celui qui représente les familles. C'est celui que moi je l'ai suivi. Après le... Il y a des enfants. Les enfants. Alors, Ah, moi, non, moi, ça Michel, moi, non, moi, ça là. Cinquième, il y en a. Sixième, Azawate, dans la photo. Septième, Yéyu. Huitième, neuvième, dans la photo. Papa, pour femme, nous sommes des orphelins. Mwana, Yéyu. Viazagi, Azala, 9 enfants. Moka Kufagi. Il est comme le Tikala au Kinshasa. Les autres sont en dehors. À Mbouange. La fondation. fais sa nouvelle qui est papa. Oui, que maman a joué charge, il y a des comédiens, couverture médicale et tout. Donc, les comédiens à Belli, à Zalaka traité, à Zouaka soin, grâce à maman Denise. Les lots, à Tindi Bissoa, pour nous faire condoléances. Nzambe ye moko nde ayebi ndenge papa atiki biso abi penza condoléance na ye epuis toyaka maboko pamba te comédien soki aza malade azwaka charge
soki nzambe a décidé autrement wana eza kaka la volonté de Dieu, mais sinon ye alembaka kozwa comédien en charge te mpona traitement na ye mpona basoins médicaux. Atindi biso awa toye maboko pamba te, toye na mwa assistance na ye oyo atindaki mpona kokunda papa na biso na ndenge ya bien, apema na bisika ya malamu. Na yango nde toyaki awa mpona kotala bino. En tout cas, encore une fois, les condoléances les plus attristées de maman de Président Masumu Zali, pressé à NTPC. Tout le monde a pas eu na résidence il y a sans signer quoi tikibi sur la comédien. Tout le monde est présent il y a fondation de Isaki dit en quoi? Non, vous dites que à NTPC, na maman, première dame, maman Denise Nyakero, vraiment tout ça, Omoko. Depuis Aya, depuis Azwa Kibokonzi, vraiment, Azalaga très sensible, na makambotali ba artiste comédien, po bango ba koli, vraiment na kati ya rythme ya musala na biso mingi groupe Salongo. Et yangwana bolingo wana etinda ye ke azala toujours na biso tango bisengo na tango ya pasi. Alors lelo ezaki nde fondation aye na ndenge basalaka parce que ça obligation te, mais assistaka biso chaque fois quand il y a un problème il y a isengo to ya mawa. Lelo lokola ndeko na biso sans unique tika biso démarche salamaki pe ndeko na biso elombe moto aza interface na biso na fondation alandelaki ti tozwi réponse à lelo yo fondation aye kotika assistance na ye na famille ya ndeko na biso sans unique pour que matanga ndenge bandaki déjà pour que soit le sous forme ya makasi parce que déjà famille artiste bazalaki déjà ko s'organiser mais on ndenge assistance maman ye et ko pesa sous ampleur et puis mbala moko pe et pesa sous souci pour que to linga ko respecter musala oyo et puis to sambela mingi pona première dame wazala toujours na biso po eza malamu mingi yango na ozomona tozobunda pe malgré ba carte yango ya mutuelle la santé bandeko mingi mususu bazwi yango nante mingi déjà bazwi mingi pe bazwi nante tozobunda pona bango pe soki mama akoki pe ko fongola tu motema pour que bandeko mususu babakisama po asali mingi pe azosala mingi balingo bakufa ba artiste comédien bana biso mais grâce à ye et d'ailleurs nzambe abakisela ye lisusu pour qu'il continue à poser des actes. Donc, au nom de tous les artistes et comédiens, ANTPC Mobimba, c'est encore là une preuve que nous sommes pris au sérieux. Ce que nous avons association qui tengama ya aventurier ba motema likunia ko jalousie ba tuka ba songi tout ça ba ko yate on ne peut venir que dans bisika ya sérieux ya compréhension et voilà tout solawa na famille yande ko na biso sans unique na bandeko fondation na biso artiste tout s'est bien passé et nous espérons que en tout cas matanga nyonso ekosila malamu endenge kaka salemaka ndambo yo fondation amemi topesi yango na chef de famille pona ko gérer yango. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoy na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai.
Shalom bana nzambe kananga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na pasteur Moïse asili kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au coup, mais ça nous a bien Osana. Pour ça fait 2 ans passés, nous avons un problème sérieux à Missou. Surtout ce mois, ma casse flou, na comme on a distance. Mais dès que nous avons délivrance, on a remarqué un changement pour ma casse. Sans lunettes, nous avons un clair. Donc, na comme c'est vraiment Nzamba Osana, nous ça donc na monde qui n'a pas tel sous lunettes. On est au coup, ça Nzamba Osana. Na lobaki déjà, ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozoko mona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Mbote papa tute ba kombo nani ngai kombo na ngai Ndwalu Luindu la Toma. tute bozali nani na kati ya famille ya Saint-Cynique wa Tikibiso Ngai leki na ye 4e sima na ye. Voilà. Tout comme on a présence, il y a Fondation Maman Densini qui est qui doit aller première dame. Prince de Bango, ils allaient pour Nanini. Bon, Prince bon, awa bayaki pour assister vieux. Tout d'abord, parce qu'il est en charge na soins médicaux. Malgré tout, bon, vieux a eu kufa. Ne baye, tina suka pour na finaliser, ba ko tika moi aide pour to kunda vieux avec honneur. Ndi iloko bayaki awa. Ok, est-ce que est-ce que le programme déjà c'est bimi déjà? Bon, programme c'est bimi déjà. Le 18 awa tu vas na recueillement na salle Talita en face ya église catholique Sainte Thérèse. Télétourne na avenue Mobi numéro 51. Alors samedi nde tu vas na 51 wala kumisa kora vie akukundama animation na yeko salema na cimetière la sagesse na Nsele Bambu. Voilà. Lilo yo bato bazolanda yo bozana message beaucoup pesa surtout et pas ya maman Désina qui c'est que ndenge ay ko pesa enveloppe pour na bokunda ndeko na biso. Oh biso en tout cas to remercier mingi première dame fondation maman Désina Kero. Bozali fondation moko ya pambala te ali fondation pene ezali kusunga ba comédien ezali kusunga bana ya Congo vraiment kusunga oya kusunga ezali kusunga oya ba moka ka boite me ya kusunga penza. Donc toujours mon appel donc eloko pena mama salaki eloko oyo vraiment toujours mon appel ezoko salisa biso et salisa biso vraiment ezali fondation moko ya kosakana yango te. Voilà. Lelo yo bande ko nyonso yo balande bino pour ba comédien, vous avez un mot ya ko pour ba comédien ndenge basali ke papa s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, on a remercié les comédiens, on a remercié le président national, le président Masumu de Blende, on a remercié papa Elombe, papa Nani Oyo, secrétaire général na bango, Oxygène, on a remercié bango mingi, na ba démarche nyonso basali pour être fondation et babiso. Ce fondation et babiso c'est grâce na bango. Yango bien a remercié ba comédiens nyonso bazo sala ba tour katunesika. Et on a remercié le président na bango ya Lisboy. Gaou na remercier ye na assistance na ye tango via zali ko bela vraiment na CP na ba comédien na CP penza. Voilà na dos nanga nazali bongo na muninga nanga surtout papa s'il vous plaît kombo nani na Inzuzi
Vous en avez une famille sans unique. Naza mona ya vie sans unique. Voilà. Tonto yeba yebisa biso tomoni présence ya fondation des signatures awa kata lopango donc ki ba pesa enveloppe yo pe mwana ozalaki wana Azalaki wana eleki ndenge nini eleki nango bien eleki penda bien ndenge bayende to yambi bango nyonso eleki nango bien ba pesa enveloppe ba pesa enveloppe. OK bino sikoyo bobo sans sinika bota bino combien po ozali quantième na kati ya famille sans sinika bota biso 9 moko kufa biso za ba vendre to aneti ba 7e to za mapasa ni pasa nanga azana Luanda ngande minaza na kini bato bazolanda yo okoloba nini na acte oyo fondation Denis Nyakero Tshisekedi première dame basali surtout pona bino famille bato bazolanda biso na félicité na fondation de basali na ndi ba aider papa na liwana na musala oyo asalaki papa ndenge banda na ndenge eza boye alobaki akokufa na musala azala na musala ni yango nimte ekunda yango opinga na moni papa maloba na ye ekokisami na sepeli makasi na fondation ndenge ba aider papa na bandelti na suka ndenge pe lelo ekomi boye pona mo mama Denis Nyakero Tshisekedi azolanda yo oloba ni pona pona mama na sepeli makasi pena mama oza mama ya bana nyonso na ndenge osali nzambe apambola yo na oyo osali na kati ya papa na biso nzambe amona yo na eti ebaka kaka ya ebele na kombo Yesu. Voilà, et bon message nini okopesa pona ba comédien o surtout ba bundaki ye asaki na carte te papa sans unique mais ba ça fort que azwa carte pe lelo yo so fondation ye pona bino ezande ba comédien ba pona ba comédien na félicité mi ba comédien surtout papa Lombe na yebi da banda kala banda na hôpital ti azalati lelo o na yebi na félicité papa Masumu na félicité Oxygène na félicité bato mosusu ndeti ba président Gao ba sekele bango nyonso ba système na papa banda ya maladi ti na temps oyo nyonso na sepeli makasi. Merci. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.